Mais yo, on s'intéressait sur elle. Pourquoi? Libala Karine et Simba. Et Simba te. Oh, nani yango oya pesa au trophée. Nani akofuta yo. Je te demande, nous avons un problème aqui, c'est problème de Karine Mokonzi. Un problème de casamento dele. Je te demande, tu les deixa ce problème, deixa un Karine une page. Ah mais Karine Mokonzi moi si va salir il faut bala. Et ça tu le vois ba moko maka sima tu bateki ba mo bossa na pe faut bala. Yesu kutu tanga yaki anota ma délégation même kola kenene kuluzu alaka e moko botima. Bonjour, bonsoir très chers internautes, ça dépend de l'heure que vous entrez de me capter, c'est votre humble serviteur Armand Mokonzi. Oh api aela bino kaka analyse ya malonga oh api toujours avant da kaka ko ça la bino musala ndenge bosenga keke no asala ka musala na talaga ka Armand Mokonzi vraiment babi awa to finga kate to lobaka nde kaka to lobaka poto zongisa batu na nzela to lobaka poto édifier batu to corriger batu to sensibiliser batu, tout éduquer batu, hein? Vraiment, chez Armand Mokonzi, pas de bouzoba, pas de mbumbulu, hein? Armand Mokonzi n'a pas appel na niveau moko ya rosaranate journal lobby, hein? Hier, na bicho ba appel wana salinga bien te quoi. Salinga bien te na bi non. Boye, il faut na leka na lobanano. Il faut na leka na lobanano pour boye comme il aura torture pour na kokate il faut na loba. Mais avant de commencer, avant na kotabino na ben un sujet, je voulais profiter dans cette occasion pour dire un grand merci hein na boss na nga pesinga confiance ya retravailler bomo na nga boye Marie Braxton de London balobi yende le vibranium quoi hein azo vibrer. Et puis je vois derrière la caméra hein talaga cameraman nga. Ouais, ça là, que non azala. Li chapembe na lati bomoni que non c'est bon. Hein, celui qu'on appelle le frère Jackson. Hein, frère Jackson, vraiment, merci à toi. Na musala kitogozo sala quoi. Aussi, bah salutation na nga mingi. Na oba bengi Dorian Kamama. Dorian Kamama. Opesi moi si. Talaga moi si mon gogo moi si mon elengi quoi. Dorian Kamama là où tu es, vraiment ba salutation to. Et puis Valencia la victorieuse bino bana kino bo finga bana poto tozela ba code to tika osala ba semblant na biso na bino tozela ba code. Bo tika finga bana poto. Ba mama London, hein? Ba congolaise nyonso bana London ya bino yango yo. Armand Mokonzi apesi bino mbote puis des grosses bisous à vous quoi. Hein? Toyebi ke no tozela ba code pa bino na poto. Batira ba on ça semblant o a finga bino atika ne ba semblant tokoti na masolongo bo bengela nga masolongo bolinga ki Karine asalini Karine na habite nga so na za Karine na bandola la terre pour butu moi Karine vraiment et ça la bienté vraiment et ça la propreté. Yango moni hein tika tatolo bakeno bino ba jaloux botika ki jalousie via Karine eza via star musane ke non soki eloko na nyonso akocha ngo bongo alobela ngo eza nango via ba star ndengeza bino bolingi nini libala ezala te boye bisanga na susi na bino bolingi libala ezala te bomoni moni nde bo ba satan en personne. Qui satana siko muto etungisa bino ki satana nde muto etungisa bino botika ba biloko wana ezalaka te yo muto zo le kozo finga Karine so puis ozo finga maman hein est-ce que c'est normal est-ce que une fille vraiment ou a respectera bolobaka violence faite à la femme pourquoi tu oko finga moboti kozo ke finga moboti asaloni atumbolio kendo katsa na ngambu kuna na makamuna bino Congo Brazza okende koluka ba chroniqueuse na ba chroniqueur kuna na Congo Brazza osa na bango tika ofingela maman na buzoba so on a besoin finga Karine tu dois arrêter c'est quoi ça so boza bien éduqué kendo luka place aux éducation ba finga ba parents baninga te des parents ce sont de Dieu sur terre tant aux finga parents tu seras maudit toute ta vie hein.
Quel genre de fille que tu es? Sala no ba base nengo sala ba biloko no ba nini. Tout le monde va comprendre ça nango de lure na yo, c'est ta façon d'être, ça nango de façon no za. Oli kana ba TV po bandolo ba n'importe quoi. Bo finga na Karine, c'est normal. Bo ba ta génération moko. Et puis mutongo zo finga pe Karine. Atika la oui ba mamba ba congolaise nga mbute. Mais yo zo akata on s'intéresser sur elle. Pourquoi? Pourquoi? Libala Karine et Simba te o nani ngo oya pesa o trophée nani akofuta yo soki esimbi okozwa nini soki esimbi te okozwa nini mi poser na une question ozono eloko te o lukaka keno o leka na TV o sala o luka base o luka ba vie batala yo c'est ça. Karine a comme YouTube, Karine a comme YouTube. Vous comprenez que non, de plus en plus tant au bol kabosa ba n'importe quoi Karine azo matakaka. Hier azo mo azo provoquer bino bozo ya kaka motema moto azo matakaka. Botika nde ba injure. Bo sala que non Karine sala na mona nga ba délire na sala. Libala nanga banani bo. Bino pe boko sala ozu tomate no safu na yo nini oche. Obandi safu nanga tomate nanga bidon nanga ndako nini olobeli ngope. Pourquoi kako finga kaye? On a le bara bien Karine s'attaque na bateau place où il y a les capots et bibango bien. On s'attaque na pourquoi? Karine soit ligne s'attaquer no c'est que provoquer qui est pour s'attaquer na yo. S'attaquer na mututin. Na mona ka ba vidéo ça la kawa avant dit la Chine bokota ba chinoise na ba chinois ba salutation na bino ba mama autorité ba na membre na bossa ni bino touté. Vraiment ba défenseur. Ba charge hein ba salutation na bino place bozali vraiment musala kitoko oh ba charge bozala quoi hein musala kitoko vraiment comment on a vraiment des bozo vanda bozo loba pona Karine nini eza malamuté bino mo kam nde boto bo pesa Karine succès bino mo bato bo pesa Karine valeur libala Karine ekozala boye bisanga ina famille nini oyo mobali asaya na mwasi na ye bato ba sepelane ka mbala moko et puis mwasi yango nani azane star bolo banana mwasi yango azane star mutu nini osepela bongo na famille mo bazaka bokoma est-ce que ye okoka ye mibali nyonso ye nanani ne ye nanana patati palala bakoloba eza nango kaka bongo ezalaka bongo na libala nyonso so bino na bobala te botuna biso bato tobalaka toyebisa bino makambo ndenge ezali bafingaka kaka balobaka kaka balobaka place des fois ezali nde bongo ezalaka libala ekufa te bolingo ezalaka mpona deux personnes ezalaka mpona famille te mpona camarade te mpona kingani te bolingo ezalaka mpona deux personnes parce que ntango bava na ndako bango mibale soki famille bondimaki bobi te tondimi bolingo ezala nini bango mibale mitema na bango esimbaki te ebongaki te bobalisi bango parce que koto ana mbongo babala na kaka mpo mbongo ezala siri mbongo bakoti na kati ya ndako bo mobali akomi ne Tyson mwasi kuna akomi ne Lita guerre ebandi na kati ya ndako libala ezala na likambo ya deux personnes boko boya bakobalana botuna Sara na bilepo ayebisa bino boke tuna ye komba nini akutana nango te mais nalendaka na bali eza makambo eza bakomba wana bino batu bobala bozo comprendre de quoi il s'agit libala ekozala bino bato boke somba ba champagne po bovanda bofinga bomela champagne le 24 omoni kindoki na bino kisata na bino place esuki moni place bosuki yaonga na komo sepela na mindele bazana bango ndeni tomona ni biso mibale to sepela na biso to dilani nde balobaka to dilani ko dilana toke na biso epa sango to epa pasteur moko tolobi pasteur biso mibale tolingani tolinga opambola biso po nzamba likolo ayebaka keno mama mbongo eza te ba mibale ka badilani bongo esili bavandi na bango pe bolingo pe bandi obota bana
bazwi pe babagi wana misapi oyo tuna bango tobalana makambo misusu ezalaka te totyaka nde kolobaloba nde tozoloba wana te bino moko bozosukaka na basoni bino moko ka makambo nde bozoloba bomona keno bobima place moko te bozoke kote moko te botika Karine avanda botika Karine avanda bolobaki na ngawa bobengi ngai par-ci par-là Arma appelle outiti Sri Lanka na yoki appelle ti na Onyaka so boyebi yango te bokende olukango babengi Oman bapeyo wana kalobi nde na yoka bato baobenga o Arma libala Karine esimbi susu tendeni na bino tozwaka mwa libala ezaka eloko moko ya bajete libala Satan bundisa yango makasi ya makasi libala Satan bundisa yango ora pena ya koleka siko tango ekomaka na moma moke no bolingi bo finaliser makambo tango yimbo finaliser makambo ekomaka problème moko ekomaka wana Satan telemaka makasi Satan akomaka ko matcha volume na ye azo matcha volume azwa mbala moko na bana mibali o na yoki babengi nga na Oman babi mwana mobali azo benga tigre po ebise Karine wana kutu Karine ka Oman ba ebise nga bana mibali wana batalisa mo bana mibali batalisa na o bateka bana mibali asort wana bateka bino boyebi elengi ya victoire 1000 francs victoire bino boyebi elengi nango bolinga bilo moko kaka ba mibali wana mais bino mo ba mama ta na loba boye ba mibali oni na loba ba mibali mo bateka na bango eza mawa vraiment makambo wana bosala Karine Mokonzi arobala ba camarade pe ya Arma Mokonzi ba fâché babi bango pe ba kotela Karine Mokonzi bango pe ba kotela Karine Mokonzi trop c'est trop problème ango eza nini babi bakoloba na micro Arma Mokonzi bango pe babi bakoloba batika libala Karine eza akimia akobala ne mobali na ata babala ni bango mibale biso famille to ete bakobala bango mibale libala eza nango libala ezali ba bosomi ba champagne po bo seka Karine bo sa nini bozwa ba champagne na bino bo mela na bino ba champagne na bino po soni yo mama ya ngambu kuna mama ngambu bo profita na mai na biso mai euta na Congo bino pe bozwa bo profita na ngo ifai kati na oka katikati ya Congo kendo luka ba orchestre na bino kuna na ba saper na bino kuna ozwaka temps ya osalela bango ba video ba makambo ba lekaka place ovanda ko fingaka olukaka ba musicien na biso olukaka o ya biso yo mona place ya ofingaka o ya biso mama Karine oyebi mama no azapi ba parents no bazapi Karine ana mukanda te oui ana mukanda te yo mukanda no ezapi leka na TV lakisa mukanda lakisa mukanda yo bite ba information no nyonso piso pe to anango o kenda ba kendo saelo moi papier mo bona frontière mo poko ko bimaka yo bite to anango tikande ko finga mama no zo finga ezala mbala no asuka c'est respecté batouchaka na ba parents te banzambe ase batouchaka na bango te génération Android etambola bon mais bato yo bazala même ata na télécell te phonique kutu yao exister après ezaka lettre bokomi lettre il faut elongwa wa 10 000 km pour comme faut to respecter bango ba vivaka bazalaka heureuse et pour yote génération Android yo banda ko lakisa ke non oza impoli na mutu na yo vraiment ba camarade Arma Mokonzi pe ba bino ba loba pona libala Karine Mokonzi bango pe ba bi ba kota makambo ngo balandaka ngo nana masana nga Julien Mbembe oya oloba nanu talakaka après na zongela bino siko sima pona solana bino lisusu quoi merci ya balobi ya nzambe la nzambe papa shira yemba mwina pétrole ne étoile elo mokote
Vous comprenez? So bombe étoile na sambetu suka kengela kaka munda pétrole kebe koziki sambetu ndako eziki. Les gars moi ser na biso to kotiango. Donc David non se présenter dans nos bolimbisa non Julien Diogo Yambe me direct de Luanda. Toi na kini mamukangi biso ya malade o meteo kuta mambaser lobby pe na landa kiango. To sepelité botika mwana bato ya mwasi abala na ye et puis aza star. Mwasi basala po abala. Ba maman a mikolo o ba benga bino ba ujana na mikili wana biso na ngola to bino ba manga de dej bolingo kola ti botika mokonza bala akota ndako libala na ye botika ya vanda na bandeko na ye boza musika na ye pardon botika etala ba si bino bobi prix victoire 1000 francs si manyo so boteka biso to oteka liboso jogo mto aloba Julien na osepela botika ye ma sœur salé belé sur la image oyo na bi que tu es banité mais tu as payé na arma tu soutenir arma pour ma problème na bi que les gars bitumbe za la diable bundisaka et sika molamu diable tsaka toujours bakal ou be bakal mais biso beto bito ko tsabia pe bakal oya ko tsaka to te kal o te mar to te birin to lukina na kozwa apasola muninga sali Mondi Mobimba Congo Angola staff na Mobimba Angola jogo azane na kini na sepeli to bunde na mamwaser mbote mingi o balobaka botarde Angola moi qui epa je te demande nous temos problème aqui son problème de Karine Mokonzi a problème de casamento dele je te demande les deixa problème deixa Karine une page pour les deixa Karine une page tá vendo je peuple d'angolano de essa vidéo hoje estamos falar aqui no Congo com Armand também tem com o jogo Chomba Nyamazelo e para ele não tá mas estamos junto com Armand e para nossa irmã Karine gosta muito também Angola também gosta Karine muito e para Karine fica à vontade na tua casamento fica à vontade na tua casa tua marido tá vendo né você não Lula papa o apesa pe mo fele ya mi balenza mbasi mama na ngai tabita Ariete na frontière et ya misa tout libota na nga mobimba famille biyalu mobimba bazana jobu bazana kini baza par-ci par-là na pesi libota mambote na zongi na base 195 o bien base et pas kokobar mukonza bakoko mafwani na ba ne mobimba na bosanité mbote mingi na sonengasi Yves Bunkulu Zolana na tiki Maître Rémi Ebende bambote belé kitoko na cameraman na sali biso émission o nzamba batela ka yo en tout cas liswa bonzambe za epa na yo toleka kitoko marasi mais Karine Mokonzi aza mwasi basali ifo bala ezate lokwa baya ba moko maka sima tu bateki ba mobosa na pe fo bala yaza mwasi akobala makambo yoleka bien o azala mwasi na ye ala kisapende pazo la kisapende mba ene nenga obala mambo oleka nango bien zaye kotoma na nenga zekete biso toza nenga lungu mais babina vi mutu pe aza mutu Yesu kutu tanga yaki anota ma délégation même kola kenene kuluzu alaka emoko botimba batimba baibela na minute yo na pesi mpanzi ya nzambe nanu na lola mbote na pesi ba lingwa nyonso mbote na pesi papi kimoya mbote na pesi wata héritier mbote na pesi vie na ngai zonde mbote na pesi jikema mbote donc na pesi salon tout batu tout ba maître tout ya biso tout ya lingwala maître Rémi muto makasi donc na boye pepe la sécurité assurée par rapport à maître Rémi. Vraiment quand on a vu ça bino ba camarade Arma pe bazan bango belé ba camarade nanga o ba oloba bomoni de wana ba lobi moko auti Angola akitaki awa ça fait déjà 3 jours ayoka makambo ko Angola epesa ba motema passe bobi ke Karina ba fan partout Kenya, Burundi, Uganda, Zimbabwe, ba fan partout. Soudaf koutrolobate. Angola lisusu nde makambo. Na bike na Angola, je vois celui qu'on appelle prince de ville, hein? Fils du roi. Babi onde muto kangi kuna nyonso kwa. Kala mingi te Luanda pe na zoya. Luanda na zoya kwa, hein? Luanda bozelanga
d'ici déjà la frontière et fongwami dans 3 semaines déjà nazoya na Luanda. Vraiment bon continuer toujours à s'abonner bon que ma solo to solo laka to solo laka kala mingi te bo mona biso na ba ONG kala mingi te bozo mona biso na ba toke luka ba problème songolo pas qu'à la place les alliés pour causer avec des gens par rapport au beaucoup capé comprendre comment des gens vivent ici au Congo hein. Et puis ONG MB Mwasi Bonzenga balobi ONG a solo ezo salisa ba femme sage et puis ba femme hein bana baso nyonso bazo bana lisungite bazo ko bimate par leur propre effort hein. ONG Mwasi Bonzenga ezawana pour les aider, pour au moins les éduquer. Il y a des formations na kati ya ONG wana esala keno mwasi akoka kozala moins na métier ezaka basi ote o ba monaka o bazana na makolo na maboko non même de femmes aussi hein o ba vivaka na ba handicap ONG ezawana pour les aider bo contacter Tocha bino en contact avec l'ONG pour que non boko katala kaka to sunga bato belé bazana ba este wana bakatana ba maboko et comme le roi baza inutile na vie inutile dans la société bakoka so ça les logos mais non eza wanate ONG et pour ko sunga bango que non baza quand même baza pas quand même mais bazali pour faire au moins quelque chose aussi dans la société hein à cause de l'argent na makolote mais ayebi ukanga suki ayebi kotonga ayebi ko sala au moins moi mikate na coin ayebi ko sokola quand même bilamba hein tu vois bon mona ba bilili mikolo ekoya bon mona ba te belé vraiment on est vers la fin de notre lisolo na biso to ando betana bino pas vraiment na suka on a oyebisa bino ka ezake no libale kozala libale zanango date ou le 24 eza ba pousi yango boko sepela hein ba fiotol boko leka sur na TV pour bolo basiko nini parce que libale yozala nango vraiment je profite pour dire encore un grand merci hein na patron ngai wasala nga ki nozala boy hein Mary Braxton, vraiment le vibranium Londres na Katiakin quoi, makambo ezali. Et puis na Londres na bosanité, Sandrine Yowa, hein, babi moi c'est Pembe. Akota ngungite na ndako, taka na poto ngungezala raté. Mais yonde moi c'est Pembe, opesa sko chaleur na ndako na poto mama malili. Hein, Sandrine Yowa. Vraiment là où tu es, salutation trop bas à Londres na bosani binoté bambota trop balobi Londres ndé muto yo sala ke no arma mokonza ko sala boy. Vraiment tokuta ina bino mbala sima pour une autre édition par rapport de ce qui se passe dans notre pays. Merci, au revoir.